bimi na boloko na le 3 octobre ba politiciens se ba lobby yango ata obomba makame ba politiciens ba lobby yo kaka muto kala ozalaki na 21 ozongi lisusu tango bimi na boloko ba question me balo papa nazotuna question moko mezana bitene mibale tango kaka ba bimisi na boloko bimi mokilo ya yo oyo Congo omonela ki ndenge nini wana ya liboso ya mibale tango ba bimisi kaka ozumi kando oyo lingomba omonela ki ndenge nini. Bon, namonaki lingomba ke ezalaki lokola likambo ezalaki ya batu mingi te mais sikoyo batu balati yango bango nyonso etika source ya biso bakimbangiste te kasi komi ya mokili mobimba donc likambo namonaki nde yango bongo ya mokili ya Congo pe Afrique yo zalaki tata sima kambango yake pona mutu mwendo metango bimi Afrique mutu mwendo mona liya ndenge nini Afrique papa bayibisaki biso ete tata na biso akoyeko kokisa makambo maso tomoni yo papa Simoki Mbangu Kengane batu baza kumituna tango bazo yoka yo papa Simoki Mbangu Kengane alobi mahoma zalaki na 21 makozongo lisusu na tango oyo soki batu baza koyoka te batu baza kumituna na 21 olataki liputa sikoyo pena 2011 olata lisusu liputa te liputa te. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is #1. If you want to know the truth about Papa Simoki Mbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Oh, je suis Régime MK depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, #1. Tango bimi na boloko ba question me balo papa nazotuna question moko mezana bitene mibale tango kaka ba bimisi na boloko bimi mokilo ya yo oyo Congo omonela ki ndenge nini wana ya liboso ya mibale tango ba bimisi kaka ozumi kando oyo lingomba omonela ki ndenge nini.